Mbote na bino bandeko bino baye bolula mission na bino pola je crois émission tu voulais pas nous ba qui monte déjà bien té vous comprendre que toujours kende ka malembe lelo na linga ki lisusu komeka ko ba muke pamba tena kutana kina ba jeune moko bazo Kosolola, sur les Cambouetali, les 32 ans de Mobutu, et comment Mobutu a régné qui Mboka Oyo, comment Mobutu a battu la sécurité à Mboka Oyo, et comment intégrité territoriale des Alaki sécurisée à l'époque par notre forces armées de la République d'Isaïfaz à l'époque par rapport à la journée à l'élo. Par rapport à Nenge, Ougandais, alors tu as dit que tu as dit que Mobutu. Il y a un message qui est critique sur le Mobutu. Tu as dit que tu as dit que Emery Patrice Lumumba alobaki ki histoire ya Congo ekokoma ngo kaka ba Congolais. Histoire na biso. Biso ba Congolais. Muto akoma ngo za mutu mususu te za ka biso moko. Ndenge na lobaka chaque fois que soki musée Laurent Désiré Kabila la kilelo enyaki za la musée Laurent Désiré Kabila mutanyaka témoigner Mobutu. Laurent Désiré Kabila anyaka ba bola mo makasi pona likambo etali maréchal Mobutu. Oyo bato ba kosa biso oyo bakoko na biso bakosa biso oyo batata na biso bakosa biso pona koluka intérêt ya bango moko koluka kozwa bolamu na bango alors mondela lukaki utiliser bango mondela lukaki asala na bango wakoyisa mboka na biso ndenge ekoyi lelo kozomona c'était plein mondele oke mboka na biso ekoma na pasi ndenge towana ngo lelo tokoma kolela Mboka lokola ba Rwanda bako saka na biso eza plan ya mundele iba ike ko umele ya moto oyo nakata pouvoir ce qui a collé idéologie na ye nakati na biso bazairwa alors mboka nyela makasi il y a des ordres là bonenge Mobutu alobaki ke mutawi ko diriger mboka oyo face à la président ya MPR c'est la constitution de l'époque pour y avoir idéologie n'est pas une coalition on a battu nos idéologie n'est pas la grande ngona engeza na grande ngona alors tu es tous la nationaliste ba vrai nationaliste engeza lokola ya lelote parce que lelo mutu nyo so benga nationaliste ba comme na profit na bango wazu parti na ya pouvoir ale mbongo na ye ayibi mbongo na ye s'il faut partir à binga kena ye alors avec le maréchal Mobutu c'était autrement il faut être un révolutionnaire alors munela kosa biso makasi na solo ba jeune. C'est moi qui vous le dis. Tu es bien que tu as la vérité. Depuis si tu échoué, tu es bien on a parti yo. Tu as associé à Mindele pour neutraliser Mobutu. Tu as échoué, tu as échoué. Depuis Mobutu, le maréchal, la Salaka discours dans la Nations Unies contre les Blancs pour la télévision Africa, pour la Africa. C'est depuis ces jours-là, les amokolo oyo mondele akanaki akoisa Mobutu. Tozo yeba lisusu. Discours à maréchal Mobutu na ONI. Tango mondele azoloka maréchal Mobutu azoloba. Okakito mobali mutu azoloba. O soki to tiki kaka ye. To bénéficier à rien en Afrique. A fungola ba africain misu. Donc à partir de Wana, plein de monde les bandits pour neutraliser Mobutu, pour benga na Mobutu na pouvoir. Depuis les jours-là, tout le monde s'en a dit. Mais moi, on a vu ça dans la mouquette. Ma cosa kabisote na batata na biso. Politicien nzala. Non. Ma cosa bisote. Depuis ce temps-là, les Makambunions se changent qui. Tu es comme on a. Député, tu vas parlementaire, tu yebi babima, balobi ke bango baye contre Mobutu. Oh c'était qui plan avec Mobutu te,
et qui plan ya bango na ba mindele basalaki Mondela préparaki comment luka neutraliser Zaïre comment Zaïre lala tala lelo mboka na biso mboka mokilo lokola Kinshasa Rwanda et comme saka na biso ou à l'époque bakoki kosakana na Zaïre bongo te boyi basangwa Zaïre comment Mobutu asalaki sikoyo ntango bazoyebisa biso babike Mobutu asala eloko te na mboka po toyokaka eloko na baloba yango mingi Mobutu asala eloko te na mboka boyebi yango chaque voyage ya Mobutu soki abimi na mboka soki Mobutu ake quelque part amoni eloko ya kitoko fo amema yango na mboka Mobutu atongela biso palais du peuple Mobutu atongela biso palais du peuple Mobutu ake Chine amoni ndako wana ya kitoko habite eloko fo na amema yango na mboka nanga Mobutu aya tonga palais du peuple o lelo bato bafinga Mobutu bakota na kati pe baloba Mobutu asala makambo minene nana koboya makambo Mobutu Mobutu atongeli biso stade des martyrs stade Kamanyola boye boshanje yango mpe kombo bopesi kombo mosusu lokola bino nde botonga yango Mobutu atonga cité mama Mobutu boyebi na tango ya komba ya Ali Foreman Mobutu atonga quand ba policier bafandi na matete quand Mobutu lelo koma ko benga kan Kabila imaginez vous même Mobutu atongi quand na kombo na yebo changer ko mipesa kombo ko Kabila Mobutu asomba kanjaji o ezalaki plantation Yambila et il a construit ba cité mosusu na kati à part banako mwa mukia kuta na kati Mobutu a fait des choses comment beaucoup le jeunesse qui Mobutu n'a rien fait le kuta bozana ngobino batata ba kokona biso ko sa ba tusi komba Mobutu qui Mobutu n'a rien fait voilà le kuta makasi Mobutu akei Japon amoni ba point ndenge na ndenge Mobutu ay ko senga babike fona tonga pont moko ya munene boye Kitasa na bako c'était Mobutu atongi pont maréchal quoi donc bande ngoi comme Mobutu mais bon le bas comme c'est comme Mobutu voilà bakosa biso na komba Mobutu na ndenge lisi voilà un train abaki ma tête vous coûtera cher yango lela lelo yango to lela lelo Mobutu botika na komba Mobutu botika boyo batata na bino na bakoko na bino mutu akosaki population ya mboka oyo bakosi makasi pona nini po Mobutu akende bango baso ba pouvoir na plan bango basala bango na mindele lelo to sani après Mobutu combien d'années après Mobutu combien d'années après Mobutu to salini après Mobutu si ma cause ba pouvoir oyo to zui boy bisa biso loko nini obotongi oto iko kukitsa ngata ne loko moko Mobutu atonga RTNC bofinga ka Mobutu tango nyonso nana tonga immeuble wana mawa mingi plan manga mibale baye bamoni ke bazwaki Laurent Désiré Kabila ye plan na bango aya to manipuler ye pour tout sakana na mboka wana pour bazala pu contrôler il fallait to kotisela ye ba Rwandais na kati yango akina ba Rwandais alors quand vous êtes venu Moussé Kabila a compris plein de monde les jeunes n'ont pas le goût à chaque fois peut-être sur ça l'émission là nous étions à Kina Bango à Kanisa qui va équiper pour la bonne Mamboka mais nous avons compris que Mondele qui n'a plan ma baisse Mboka nous étions à Baluki la Mondele à PCM Congo Mondela Bomi Mondela Bomi si musée Mondela Bino le corps à Teti tous au moins nous avons manipuler bien. Joseph Kabila qui est le fils du musée
apprécié pouvoir parce que manipuler. Joseph Kabila pouvait rester même 30, 40 ou 50 ans. Là, je vous le dis. Joseph Kabila pouvait aussi rester même 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ok? Les Blancs ont compris que ces garçons a comme un esprit comme un nationaliste. Est-ce que vous comprenez? Et si vous avez dit que l'élection, Joseph Kabila a dit qu'on va organiser l'élection nous-mêmes. On est là-bas Joseph Kabila parce que Joseph Kabila n'est que Zoma Nantela. Joseph Kabila va comprendre qu'il va manipuler le mot qu'on a vu sur la bateau. Alors, on a des histoires catholiques. Et nous avons le pour Mobutu. Toyeba Yango, Toyeba, que l'Afrique même, le jour même Mobutu a Koufa, RFI avait dit l'Afrique a perdu quelqu'un. RFI, je me souviens encore, j'étais comme Makizara. Na komaki na suka ne na ngai ya humanité na kotanga maki na maki quand le maréchal est mort il y a un ami qui s'appelle Patrick Chipata il est maintenant en Angola et que je salue aussi alors Musingai pour me dire John le maréchal est mort dans la mouki na yoki ça il n'a pas passé dans une kolala nous avons perdu quelqu'un un nationaliste, quelqu'un qui sait réunir les Congolais à l'époque Zaïre. L'Afrique a perdu quelqu'un. Il y a des suspects. Souvenez-vous que même les maréchals ma tête vous coûtera cher. Voilà comment la tête nous coûte maintenant cher. Voilà comment la tête du maréchal nous coûte aujourd'hui très cher. Parce que le maréchal savait comment est le plan des Blancs. Maréchal Aïba qui planait les mondes là qui n'a pas pour la mission. Il y a beaucoup de Congo, Toyeba, Mobutu aza moto ko négliger te. Yo soki koko na yo, yo soki tata na yo, so parti politique na yo. Il a question de la mabe. Parti politique na yo, et yebisa yo ke Mobutu azala ki mabe. To wana ko yeba ngolo biso ba chaîne tena lokuta. To fuma ma biso sikoisa. Est-ce que toi kozo dans l'époque de la révolution du maréchal, au maréchal bana ikoluka. Ki ba sakana moko na biso te. Tolinga te toyoka na mutu moko alobaka na biso ke no oyo aza molumba oyo aza mokongo oyo aza mongala babiloko na meme tina niveau ya misala estce tokoma kosilika te fotoma na kosilika boza na kati ya baentreprise boza na basociété surtout mingi oyo ya l'état so bomoni tribalisme ezalaka te botomboka il faut fâche faut kosilika na likambo wana bandeko na nga wana eza supla ya mibale o blanc azoluka obaki surtout kotisiki tribalisme na kati na biso surtout komi kolelalela kenoki tribalisme na kati na biso tokoluka kokabwana ok na ya mibale ya mwana oyo bazokoluka bapanza to bakata ndango ya kongo eloko bazoluka bakabola biso ya mibale ya mwana bandeko na ngai bisika tozali na misala et surtout nous les jeunes biso génération ya sika oyo tozoya na baentreprise oyo togere biloko ya l'état est-ce que tokolongola biloko wana ti oui ndeko na yo moko mibale pembeni non ça va mais 3 4 5 non yeba kosangisa tosangisa mboka na biso déstabilisation ya mboka eloko bazokoluka yango wana tobanda kolela likambo wana ke tribalisme po ekota biso na makila toyinana eza eloko ya mibale o blanc azoluka ndeko na nga s'il vous plaît nous les jeunes la jeunesse ya lobby biso bayi toza na pouvoir lelo biso tosimba entreprise bakompagnie ya l'état tout changer makanisi bandeko na nga tout changer makanisi s'il vous plaît nazolela kongo eza eloko ya monene soki tosangani tokomi moko force tokozala nango mondele akoka te motu mosu akoka biso te omoni unité tozalaka nango bamonaka ke bakokokabola biso te yango bakomi koluka bayela biso na basysteme wana ke toyinana totiaki tribalisme kati na biso tolobaki toza boye s'il vous plaît bandeko na nga tout change batata na biso bakoko na biso toomona babaza na bapouvoir bayeba makambo wana te kifo batikela biso makambo ya kitoko
batikila biso oyo tokozala nango souvenir ya sukasa oyo kosalaki Congo de la force bayebi yango te tozomona yango biso moko papa alingi soki aza te na parlement mama remplace ye to mwana moto aremplace ye na bandeko baza na parti politique bazali na ntina te tozomona niveau tozokendela eza pasi mingi bandeko nanga tozonga na nzela ndenge maréchal alobaka tata bo moko mama moko ekolo kaka moko tobosana yango te enga na koloba parti moko cetadire parti na biso c'est le Congo tozala ini tozala koyokana tozala nde ya koyokana bandeko nanga soki tozala ya koyokana mongunu aza pembeni na biso te jeunesse ya Congo tolamuka tolanda makambo te toyokake mokonzi asalaki boye atie kaka bandeko na ye asali kaka boye biso tozala na vision mosusu totala liboso moto na moto akozwa mbano na ye na mboka oyo nsima ya lobi nous c'est être réunis tosangana nde toluka totombola mboka na biso bokende liboso na bomoko nde tokende liboso na bomoko nde tokosala makambo makasi na bomoko nde Congo ekozala makasi susi ezalaka bakambola biso kasi lokola bazokoka te bakolobi biso ba méthode ebele bandeko nanga soki tozwi kibondeko kiregion kilangue nyonso totia yango pembeni tolobi te totala nde bolamu ya Congo bandeko nanga toke mosika nous les jeunes d'aujourd'hui je dis merci la jeunesse nazomona mikolo lobaki moi idéologie po makanisi ezalaki kitoko bacomprendre esika moko ezokende même ata président ya parti na yo même ata ndeko na oyo ya parti soki aza dena erreur loba na ye aza na erreur loba aza na erreur totikala te kaka na bozoma ndeko asala mabe tolobaka asala malamu ndeko asala kobunga biso tolobaka azala kobunga aza malamu soki moto aza kobunga abungi soki moto amema mboka mabe tolobaka azomema mboka na mabe c'est comme ça que nous voulons que Congo etambola Congo emata Congo ekende liboso na basansi wana liboso bon embona ke Congo totala bato baodirige biso te nga nalobaka toujours soki tobandi kotala ke toluka toyeba ye asalaki nini ya malamu tokwisa bato ebele tomitala mpe ngai mpe nasala nini ya malamu mpona mboka Congo tolobaka kaka keno badirigant bazokoyiba napesa baexemple yo chauffeur oyebi ke ligne oyo eza na 1000 francs okomisango 1500 tosala debe ye mpo ozoyiba mboka ti toyibaka biso nyonso toyibaka eloko wana totalelaka badirigant te toza biso nyonso bato mabe tosala mabe fo toyeba likambo wana balekona toleka kochange ezaleli na biso ntango nyonso tozala tutuwa na ndenge ya kotambola Congo eza ya biso nyonso nyonso nde tokobongisa Congo tozelaka te toba gouvernement moto ekobongisa Congo tozelaka kaka te toloba badepute nde moto bakovote baloi biso mpe tokobanda kochange na niveau ya baquartier ntango toza kokutana surtout entre nous les jeunes ntango tofandaka na masolo todialogue kitoko tobongisa kitoko tobota baidéologie mpo kala mingi te ntango tokobanda bacampagne moto ayepa na biso toyebisa ye te mboka botambosi mabe tala sikoyo tolingi mboka etambola bomemela biso mboka na boye bomemela biso mboka na boye bandeko na ngai toyebaka likambo moko biso bajeune surtout biso towana Kinshasa nga nabetaka sete na bibino bandeko na biso boza na poto bozoya te lelo bobunga na biso mais ntango bokoya na bambongo na bino boluki wana kokorompre bato non jeune kinois nasengi boye s'il vous plaît bandeko na nga totika nano idéologie ya koluka kolataka bapolo ya koliaka likolo ya 5000 francs 2000 francs olingi okaba mboka ovote mutu moko boye yango ozomona so bakomi na parlement bakipaka te alors osala esu nini na base parce que apelaki bino bya mbongo na ye boliaki déjà bolataki déjà ye azorécupere ya ye tovote utile bandeko na ngai ngonga yango oyo mayele ekola biso mayele ekola biso makasi
bandeko na biso bozana poto bandeko na biso bozana moyen c'est le moment ya kokenda risque bato apasi bazali kokota na Kinshasa na kati na profondeur kokende koyebisa bato ke bavote mpo moto apesela bate campagne ngonga yango inani oyo totikali nango po 2023 kala mingi te ba ONG ba SPL oyo bazala mpona komotive population c'est le moment boya na Kinshasa ngonga yango oyo bandeko nanga bao balingaka Congo bao balulaka Congo ngonga yango oyo toya kolamusa bakinois toya kolamusa bakongolais koyebisa bango to vote moto te po apesinga polo po apesinga leputa po apesinga mbongo po apesinga boye ngonga yango oyo toya kolamusa bakinois bavote utile tala buzoba ezokoleka biso na parlement tala makambo ezoleka na parlement ata bino moko bao bakomona mpena mabe ezali me baondima napesa exemple ya ram tala batata na biso bozala mwa image moke wana bomona nde bazokobunda makambo ya ram voilà pepe azolela moke boyebi eke biso bakinois toliaka na au moins $1 par jour $1 bafamille bile baolia na $1 mais yo ram bokata $1.7 ata bino moko mpona nini mawa eza te ata na satana akomi koyoka mawa satana akomi koyoka pasi na makambo bino bokosala bato ata lisumu yango elekaka ata sianse yango ye moko mondele asali sianse yango boke kokota baformation bokoti basianse ya ndenge na ndenge me bango bazalaka mpona koyede bato ti bomona bango baka na susi ya mboka na bango te ya bino sianse yango bokota ya ndenge nini po monaki kindoki ya bato mosusu bazwaka te yo moto mwindo tiki kindoki na afrika kozwa ndoki ya mondele tale bokoka te ozomona bokotambusa bamboka te bokoka kodirige te nyonso wana mpona nini bosiki ndoki ya mondele bapesi yo entreprise bapesi yo ministère sala wana okoka te boki okoma baoccultiste kindoki na biso eza awa te kindoki na biso eza awa mpona nde okende koluka bokoko na biso te bomoni kindoki ya mondele ndenge ezosala bino ebungisi bino mayele nyonso na motu na mayele oyaki nango ozalaki na makanisi kinso nakomi na awa na kosala boye bookoka te omoki kozwa mayele ya mondele kindoki ya mondele est-ce que bondoki na kimokolo ebelisaka moto liboma moto azwi kindoki na limokolo ebelisaka liboma yango na kindoki boki kozwa kindoki eza ya bino te yango na esa ya bino boeso eloko te na mitu badepute ya poigne baministre ya ntiata boseso eloko te bokoka te nani ezali oke soki bokoti basiance na bango nde bosala makambo kitoko tande bobosani nyonso bamakanisa malamu bozalaki nango mawa perte pour rien merci na bino baoyo bolinga kosalela mboka oyo na ndenge nzambe alingaki na bokoko na bino moko na kati ya mboka bino baoyo botosa batole batata na bamama na bino bino bosala fierté ya mabota na bino na kati ya bagouvernement na kati ya basociété na baentreprise ya l'état félicitations à vous félicitations à vous les meilleurs warriors Jalousie Mboussa Tobosa na tête de pesa pe mot de Sigazali le plus intelligent l'homme de l'idéologie de l'idéologie je l'ai dit botala batabongo to pesa ba on primature répète poto bandenge usa bagaya zéro au gouvernement des warriors ba warrior wa ba koke logoté ba vrai miyibi ba eba na osama makambo te o s'adresser lettre et pas à mokonzi o sala copie pour information na ba subalterne na ye ko sanga go yeba ko logota ba ndeko bochaka bango na ba cabinet na bino ba ministre a poati so bo belo gote botika so yebe logo de tika ba directeur du cabinet bo logo ti boche bango ba ko ka makambo te yo mona peut s'adresser lettre na mokonzi et puis au sali copie pour information na ba subalterne na ye Congo to mona makambo na to mona te to mona makambo na Congo na to mona te yo mona pe ministre au temps premier ministre au tin d'aller te pas ministre yo tin lettre et il va tati likolo oh yo za droit na te on dit ko sanga ko yoba ero mogo
ils ont un sentiment à la théorie à tout ça dans le gouvernement, tout quota, pour tout le monde, souci la population exacte. Voilà. Et ça m'a mis un grand regret. Pour regretter que mon ami va bouiller. Qui bon négo, celui qui famille, allez basuyo, va continuer sur le gouvernement, aux autres bâtiments sani. Au lieu de poser un conseiller à Malam, directeur du cabinet à Malam, au cours de choses, va foufou, na va foufou, va mboa, mais va tamailler les bazali. Pour nani qui tribalisme et l'équipe biso. Frères et sœurs, Nabeleli, bino ba ndeko oyo ba ko sensibiliser ba to soutenir bo na poto. Année 2022 yango soki kozala malamu bokita na Kinshasa bokita na Congo pour tout ko sensibiliser ba ndeko. To sensibiliser pe na ba ndeko. Ba ba voter utile. Ba ba ko pona ba nani ko ba ko diriger bango. Voilà, et là c'est la sensibilisation. Ko ba ko la sabato. Ola mo modu to ndenge mo ko la sabato. Ko ba ko la reste. Voilà, merci beaucoup. On va à la prochaine. Bye.